Mbote, bonjour, bonsoir, réseau dépend na air bozo na biso partout dans le monde. Toza wana na cadre ya ko analyser l'actualité politique à mboka na biso na nzela émission na bino obolinga mingi kindoki politique lelo eza bongo le 19 avril 2021 mokola lelo boyeba que lancement ya campagne de vaccination contre Covid-19 et salemi a na RDCP. Ministre et la santé moi qui ndeko lancé na clinique universitaire à salaki après chaque exemple ye azwaki dose ya vaccin na AstraZeneca boyeba que président ya Somalie azwami na RDC wapi akutanaki na homologue na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cité Union africaine basolaki masolo mwa mingi na etali diplomatie entre les deux pays selon information et comme biso mokola lelo investiture il y a gouvernement Samalukonde ko salema selmen oyo pe batu balobi selon les ondes problème exactement côté na katenyon sa craignons za malamu pe ba député wana 138 bako investiture na kimia nyonso gouvernement Samalukonde tozo ka na semaine tozo zela tozo ngela bino pour na plus de précision eza émission kindoki politique lelo tozo partager plateau na biso elongo na monsieur Robert papa Robert Kumu yazali moko ya bampaka lisanga politique UDPS Union pour la démocratie et le progrès social azali cofondateur moko ya bunda pe makasi na kati ya lisanga politique wana o bazali na kati ya pouvoir papa Kumu Robert topesi mbotena maman journaliste bonne santé bon tozali nangolo nzambe tango yokaki sango ya gouvernement Samalukonde 56 ministres bino mo bato yi deux pes bozui 8 postes bolekeli baninga esale bino ndeni sengo mi gouvernement ebimi gouvernement bato bazelaki ebimi nde selaki esengo bayi congolais banzo esengo Zambie ndenge toyebisaki bino bato balelaki gouvernement eza koumela président azalaki kosala kososola bato na bato mais bato sikoyo babimi bato oyo population azelaki bato oyo bazali na mwa badossier te bato oyo population ayebi te bato oyo bazali ya solo bayimboka balingi mboka etambola malamu yango esengo ezali ya ngai moko te ya ngai mei te esengo ezalaki mokolo mona ya bakongole banso y compris yo mei ezali boite papa Kumu Robert tozana na kati émission na biso mokona lelo papa tongo mona ki bazotanga ba liste ya batuana ba io baza nommé na kati ya gouvernement Samalukonde analyse no ezalaki penzani po batangi 56 membres na kati na bango tozana 27% ya basi et puis 80% ya bilongi ya sika ba reconduit bazalé kaka 6 toloba donc yo ndo yo ka ba kombo wana ba kombo asika loka ba F bazaiba ba kombo asika ba koti ebele même na ngambo e deux pes za mingi ya sika yo esala ki ondeni analyse no ezalaki nini analyse ezalaki te ezalaki confirmer moni tango tozalaki na yo mokolo mona na avant gouvernement bimana ebisaki yo mwana botamaka na sanza libwa fuzumi ekola ekemba po mwana abima na ndenge ya malamu po soko mwana abimi na sanza motoba babengaka prématuré abimi liboso oyo wana ezalaki malamu te lokola mwana kembi yakokisi sanza libwa mama kobota malamu ndenge esalemi bato bazelaki mais mosala nde mosalemaki mpo ya kososola bato bazala malamu donc ngai nalandaki bakombo te yo yokaka gouvernement ndenge bimi nalandi nayoki bacommentaire bajournaliste balobi non 27% ya basi 80% bilongi ya sika na bibo alors pour nini bato bakona et puis na cité bato basepeli babeti maboko balobi Fachi azaka kabeto ya solo po azongisi bato ya mabete
alors ezali esengo mpona biso eloko moko toza kozila nde mosala ebanda. Justement, Moussale Banda, tant que gouvernement est bien mis, ça m'a le compte des premiers ministres, ça qui a eu point de presse, n'a qu'à t'en appelé ça qui va priorité à gouvernement. Le gouvernement a eu entre sécurité, santé, enseignement, justice, agriculture, pêche, élevage, économie, processus électoral, les autres élections en 2023, infrastructure et à Malamu, on a ba priorité au Jean-Michel Sama le Conde a pesaki que eza ba priorité à gouvernement na. Est-ce que dans 2 ans et demi auto rose là il y a un changement dans cadre ba priorité wana? Maman journaliste. Oui papa. Ma priorité na ba gouvernement yi surtout zalia ba priorité za kakati. Pour biso tozwa ka ba gouvernement de vipère, gouvernement de combat, gouvernement de salut public, gouvernement dit social, tout ça. Biso lisusu, biso da IDPS, tous la capitale du discours. Ngai Peta, Robert Kumu, nazela kalisu ba discours. Tous ali causer la premier ministre Sala Mosala pour batobali ya bamela. Bato baza kodio kwaba na est sécurité et salut. Et là on nini ezali soko avant ici to kolanda malamu na discours programme d'ailleurs après ça qui wana ba axe to kolanga en détail ndenge ya ko sala nde mosala ebanda pour population lokola zozela azela ki gouvernement na ye akwa appuyer yango avec l'appui à population mosala ko saleba et akolonga. Ils ont dit Makiazolong. Oui, Ghana a certains. Et là, les gens qui n'ont pas cannabis, ils ont une volonté politique. Sur mon nez, le gouvernement, ils ont toujours la mission. Le discours, le gouvernement de combat. Il y a le gouvernement de combat, il y a des warriors, des guerriers. Combat, il y a un combat. Les guerriers, eza eko changer kaka ba terme phraseologie mais biso tozali kozitande misala lokola peuple omoni na démocratie participative soko population à soutenir ba initiative ndeko tapo et puis elonga ezali facile puisque ye moko mukolo makambo za population akomema mukumba muna tina suka il faut ezali mais bango bato bazoka mboka ye c'est premier ministre soko a côté d'envoi na schéma ya président puisque président azali na volonté azali na posa ena po asali la école soko azui moto akosunga ye na ndenge ena ya bolingo bwa ekolo nde mboka na biso ekotomba epe lokola bato oyo bazali wana baimboka bazali bato ya sika batika nde lokoso po bakie baike baza kobunda nakota na gouvernement nakende kozwa mbongo nasomba lopango nasala basi nazala ba voiture ndenge na ndenge. Mais soko boliko bwakolo bozali bato bansu tozali biso nyonso déterminé na bango bato bazali na gouvernement na biso population tosangani po tomema bosala mona likolo elonga ekozala ya munene et puis 3 ans eza ebele mbula bisato mama ezali ebele changement ekota soko bato baligi ekolo mbula misato ezali ebele. Papa Roger Kumu, Corbert Kumu, pardon, dans le gouvernement Samalukonde Bimi, moi mbutu kota ki na kati ya union sacrée, moi ndambo ba député ba salaka que ba député pétitionnaire tozo benga bango o ba salaka ke bureau mabunde koya pe lelo oyo chef de l'état zo majorité ba telemaki posenga que
bango mpe bazala récompensé. Et tant yo kaki likambo ndenge wana tant biso tozozela gouvernement banda mosala bayi o bazali ba élu du peuple ba telemi koloba bongo yo esala ki ndenge. C'est-à-dire moni il y a pas d'action sans intérêt. On a pas juriste. Intérêt nini ngai nazalaki bato baye basusu oyo balandaki mambimana na ba député ya biso ya Équateur, caucus ya ba député ya Équateur. Tango nakutani na ba député tozui vision cible les nouveaux élus ba député o ba yembala liboso na parlement puisque tout sololinga na bango na lobi non moni ba vie na bino bana basali ba manda misato minei et puis ba créer ba parti na bango bino bozali ba député ba élu mandat eza impératif te mandat ya député ezali po ya ekolo ezali po ya parti na été. Alors tango basali toyokani et le premier caucus oyo s'engager ezalaki caucus ya ba député ya Équateur na kati union sacrée. Oui, tosali mosala nga na ba député bana mikolo mibale mobimba butu moyi toyotambolanga na bango eyeba Équateur ezali etuka ya moto balongolaki liboso mama babunda ezalaki bitumba toza na place toza korefléchir bango baye batuna ye ba député lokola ba fidèle Dikita na oya bumba po bako balingai balongola babuda déterminé. Dans 281 députés, oyo ba pétitionner basali. Nde dynamique ena ezalaki dynamique munene. Mais tango ba konzina bango ya ba parti politique ya bango ikasanji ba mende ba ekwadere po balanda bango to landa bango lisusu kuna to konza bango nde sika makambo yi nde sika mabezali bango bayaki na confiance puisque tango to discuter na bango to lobby omoni président azali na deux alternatives: dissolution ou requalification ya parlement ya majorité parlementaire ou dissolution ya assemblée nationale. Boko choisir nini ba vie na bino wana balingi ba dissoudre yango puisque bango baza na mbongo bino sala musana note tout ça là ni ils ont adhéré. Tant ba kei ko engagé bango na président il y avait aucun engagement écrit ba kende ki po ya mbongo te non tous a accompagner président pour tout ça la musala mboka iboko ndenge bango tous a ki kuna na cash na FCC et il nous dirigeait ezalaki malamu te puisque cash na FCC ezalaki ba konzia ba parti hein INT IDPS Kabundu na bato pe perdre da ba parti na nde ba yaki ko konza tango ba moni dynamique o ya 280 députés et s'éloigner na bango balandi lisusu puisque bango bazalaki bayokanaki ke esika tozo kende awa tozo kende motoboye akozala président ya assemblée boye à la fin tango bango baye ba crocodile baye ba changer d'office. Oh non, ce n'est pas moto bango balobaki non moto yo mboso signa qui pétition te
Bâti président de l'Assemblée. Et qui a fait ça? On est sika nous gezali. So lelo likambo mbongo. Te. Ba député ba osenga mbongo te. Ba député même ce soir, hier soir, lobina pourquoi? Dans la solo na bango, ba député Équateur, ba leki dangawana. Ba bisiga ino biso za makama mbongo te. Tolingi toyeba ndenge nini schéma na biso ebebaki mboso akomaki président de l'Assemblée nationale. Parce que biso to kala ki malamu. Isa makama mbongo te. Parce que vraiment et à la fin, ils m'ont dit non, président yambi bango lelo. To kende ko pesa président memo na biso. To sulala na ye parce que ba kroko ndenge bazongi lisusu tango basali gouvernement. Ezalaki dynamique wana te. Et comme nini kaka ndenge ezalaki na FCC cash. Ba dirigeant ba groupe parlementaire wana ba groupe ya ba parti politique ba comme ko désigner les sous-soubat. Kaka ndenge ezalaki na cash. C'est ça ce qui eloko est frustré bango ezawana. Il suffit seulement le kolaba okuta na président ayebisa bango polele ke mabe utakiawa et utakiawa tout ça là pour tout avancer kolo ils ne sont pas pour l'argent nazo côté la bango te même pas pour la poste non ils veulent voir ndenge nini puisque moni ba crocodile wana now ya cash now yo FCC bazongi les sous en force na kati idiot sacré. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Ils m'ont parlé hier, ngana bangolo bibutu mobimba. C'est tout. Balé qui danga ya Équateur, Grand Équateur, ngana président, ya Équateur uni. Na mouvement wana to salaki. To solo ngana bango. Il faut toyeba ndenge nini mbo nani ya carte ya mboso qu'il a joué. Ndenge biso toyokana. Mais il faut aux on a gouvernement Sama Lukonde au moins gouvernement 23 députés gouvernement comment on a sur 23 députés il y a 7 signataires il y a pétition c'est ce que et si kabango bazako koluka koyeba ndenge nini dynamique na bango yaki ko changer qui est à la base de ça donc ba dribbler bango. Non, qu'on dribblait, puisque ils m'ont dit, balingi kozongi ça FCC cash. Esprit FCC cash. Ils ont to la bango ya bango ita changer ba au koto ba kengo azongi lisusu. Kenga désigné petit à l'Équateur wana oyo Ekila. Le vieux kengo apparaît lisusu. Na loko na ya rien. Puisque le départ est Zalaki Malam. Bazongi si bango lisusu, il faut que le président de la République a fungola misu. Puisque bango se kasa di baye ba mende baye ba okoto Charles okoto baye. C'est pour embrouiller encore à venir à partir il y a 3 ans au na parlement et beba. Dynamique est changée. Ce qu'il faut chef de l'État ça les locaux moko siko pour nous calmer ba esprit ko zani. Non, c'est pour rassurer bango, j'étais avec bango. Tout ça na bango, tout cela qui balamu, ils m'ont rassuré non bako kuta na président lelo, ils vont lui dire les vérités. Ba yeba qui est à la base, il y a ko casser dynamique na bango. Pourquoi comme il va de 380 350 est-ce que Batunyo Soubayaki wana ba okoto bango itasange ba ipon ko salisa président non et bango baye ils sont dans l'union sacrée pour l'intérêt supérieur de la nation et tango bako vandi sa président gouvernement bako vandi sa gouvernement balingi bako vandi sa gouvernement mais tout en baye ba qui est à la base nani a déjoué
dynamique la banque. Les lots bazo menacé que vous avez investir au gouvernement Samalukonde. Est-ce que ça pour l'intérêt na bango tout l'intérêt peuple? Bango, non, il faut pas que dans nos macambizalité. Ça c'est baracontar. Hein, bateau le cola de Mbalemba. Nembalemba azali ko sala azamoto ya AFSDC. Hein? Ya bahati, n'est-ce pas? Bon, ce qu'il y a lobby AFSDC exuité. Bongo bahati azali. Bahati azali dans azali l'assemblée, azali dans le gouvernement, azali bateau. Alors il y a ce qu'il y a de Mbalemba exuité. Maintenant, bon, oh yo ba Eliezer. Bazana primature. Le tout la Zadane. Non, ils ne sont pas là pour ça. Ah, toujours le Kambaba député pétitionnaire 138 députés. L'isolo ya ndungu ya mbongo na kati. O yozo expliquer biso eza contraire mbongo wana o bazo le auprès chef de l'État. L'isolo ngo uti su wapi. Wana eza politique et spectacle. Puisque Tshisekedi, Tshilombo, Antoine Félix, président de la République, a combattre la corruption. Bon, tango bango ba signé une pétition pour balongola mabunda, mbonge le kakite. Mais tu as qui ba député monsieur ba leki na ba itando qui est koloba yango. On a ezali ko suye honneur koluka ko bebisa honneur ya président de la République. Président de la République Félix Tshisekedi soko atelemi na likambo na ye azonga kasima penza te. Comme il combat, il moka zo combattre corruption et puis il moka pas corrompre ba député. Maman journaliste, et là que ça est pas na biso nini. O moni mboka na biso. Soko président Félix Tshisekedi na volé wana ya corruption. Soko a télémité. Mboka na biso kouf. Parce que ba député, au moni tango biso tout ciblé les nouveaux élus. Maman naza ko ebisa yo. J'étais parmi les initiateurs, ngamba député balek nangai, honorable Célestin Engelemba, il y a mon koto, c'est mes cibles, les nouveaux élus de l'Assemblée nationale. Parce que dans l'Assemblée nationale, il y a Kalawana, ndenge zalaï kopola. Même pour un vote d'une petite loi, on commence à foutre député à 10 000 $, 4 000, 6 000 $, mais elle a 500 $. Bah, qu'on corrompt na 500 $. Bah, qu'on joue comme on a plénière et s'il bah, les qui ciment, il y a Beauvant, ciment, il y a, dans le quartier Beauvant, ciment, il y a près de la nation. Pour être corrompu, comme on a un bon goyango, bah, on corrompre bango, c'est 500 $ seulement. Et ici, awa naza ko benda vraiment mato ya chef de l'État schéma ya zuye tumba ya zuya corruption soko azongi sima tukoti kalabiso de peste tukoti kalason et puis ndenge ba député o ba pétitionnaire bazali koluka baye bandenge nini dynamique o ya bango ezali ko casser. Qui était l'auteur? C'est ça la problématique. Mais le gouvernement est kovanda. Bah kovandi ça. Ça mana gouvernement nae. Puisque bateau bazala qui positionné à table qui connaissait voir bango. Mais bah positionné bango bah mouyaya bah liaou et les autres sont là. Mais c'était pas tout. Au total 23. Bah, 23 mais bah crocodile bah yébélé. Bah ko zo bango nyo pété. Té bah crocodile. Ba parti ba chef ba parti politique na lobaki liboso bazongi ebele bangai kasanti bien ka koti na parti na gouvernement mais bati batu na bango ba mende bati batu na bango ba kengoria bati batu na bango mais pourtant dynamique ezala ki boete
dynamique est là qui le mandat du député n'est pas impératif. Et le député décide en âme et conscience, sans se référer à chef ou parti politique. Mais ici, tant qu'on va ça là, la consultation, il y a consultation nationale. Non, il y a consultation, il y a Premier ministre. Non, il y a Modeste Bahati, oui. Informateur, oui. A dit ce que FCC Bayaki 150 FCC Bayaki plus de 170 280 180 plus il y a ensemble plus il y a IDPS 281. Mais c'était cette dynamique là tant qu'il y a dit ce que PPRD 40, RIA autant, ICCI autant, aïe qu'on dit ce que parti politique, chef de parti politique, il faut sauter. Tant qu'on va sauter, on va commis qu'on désigne bateau. C'est ça où le défaut est parti. Il fallait que dynamique et Zalaki, FCC basa combien autant. Puisque Zalaki, tant que Zalaki kaka FCC, Union Sacrée, Cache Union Sacrée, et puis AFDC d'ensemble, la Mouka et Zalaki Balab. Tant on va dire que, et comment qui 26 partis regroupement politique. C'est là où les choses ont été dérapées. Et veulent pourquoi cette machination. Mais le gouvernement sera investi le jour que le président de l'Assemblée nationale a benga le premier ministre a le document naie et kokota ce que koti Assemblée nationale a prévoir plénière a convoqué plénière aye attendre après 2 jours député débat et koti et puis débat député. Je crois semaine prochaine, avec qu'on répondre, investir en. Le gouvernement sera et qu'on allait investir. D'après les députés où il y a sur Équateur, malgré ils sont là, ils sont conscients, tout le président de la République, nous avions décidé de l'accompagner. Malgré Non, malgré la bagote. Ils sont conscients, mais ils veulent voir clair, dans Makambo, mais ce n'est pas pour bon. Et le président de la République, tant que député Équateur qui était premier, va signer pétition et puis va coûter à la président. Il ne les avait donné aucun franc. Et le président de la République n'est pas pour donner l'argent. Il y a un combattre la corruption, il faut appeler ça corruption. Ou on a un rôle dans les années. Solo to bimana dossier wana poto lobela dossier ba député toujours dans l'Assemblée nationale ba député de PES quelques députés au basa qui proposition na bon koloba que mandat ya chef de l'État et banda kaka tant ou ba vous investir gouvernement Samalukonde solo penza pour abungi si tant mulai et longona coalition FCC cash tant ba député te ezali Victor Wankwenda un combattant qui a fait cette proposition. Asali Memo nae. Ezali Memo. Tout ça en démocratie. Tout ça en démocratie. Otunyon so après sa makanisi nae. Na makanisi ya mabe, na malamu, c'est ça l'exercice de la démocratie. Démocratie ezali contradiction. Moto aloba mabe, boyokiye, aloba malamu. L'essentiel que les Cambo, tous ont solution, tous ont résultat positif, tout avancé. Il y a des députés. Il y a un pouvoir et qui m'a cassé. Il y a un pouvoir. Kasi parti est un pouvoir. Non, c'est pas par. Au moins, il y a IDPS. Force IDPS.
ezali liberté d'expression. Faut ça de paix ezali liberté d'expression. Moto aloba mambi maye azanango abomba na motema te. Makanisa zanango il faut amiloba alobi la bato bayoka ye. Tango yo lobi likam. Soko likabo ezamabe bato batio lino. Hein? Mais bato ba kufa te. Démocratie ezama kasi tango ezandengo. Idango yo monyo ndeni. Idango yo monyo ndeni. Ide ngai na za koyoka mais na tangina no mukana na ete. Je banalise ça parce que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel pour nous, pour Nabiso, ezali to kende ti au moins to changer système nini électoral. Scrutin mode à scrutin. Et à la majoritaire à des tours. Tolongba ba proportionnel, hein, avec le plus fort terrestre. Tous tokende na vote majoritaire à des tours. Et puis, moi je pense, en tant qu'expert électoral, développement d'ambition ils ont souffrir puisque les élections ne sont pas à la base, ne sont pas organisées. Il faut que tala makanisi ndenini soko seni ekoti na 2022 vers la fin va organiser ba élection municipale, locale et urbaine. Soko ba élection wane bandi salemi toye kokutana na ba élection présidentielle développement et kokota. Soko au monde de décentralisation, ils ont souffrir ba entité décentralisée, ils ont travailler, ils ont sala bon salate parce que bateau ba entité décentralisée et TD ba entité territoriale décentralisée. Ils ont sala bon salate. Mais là qu'on nomme bateau depuis 2025, 2005. Tilelo 3 cycles d'élection, tout ça qu'on a barrière. Moi je pense il faut qu'il y ait une élection pour le développement et pour la malam. Surtout aussi cette élection, on t'a dit surtout bandine élection. Mauvaise foi. Mauvaise foi. Mauvaise foi. Puisque biso soko président Tshisekedi Etienne aboya ki ba maponami na 2006 pourquoi? Parce que l'accord global inclusif to yokana ki na Afrique du Sud et que ba élection e banana seti da likolo. Hein? Tango ba ngo ba eko sala ba élection ba na likolo ti na se le G avait changé. Et il est là. Aucun souci. Moutomogo ne se soucie pas de ça. Mais nous pensons que pour nous, il faut que ces élections soient organisées même vers la fin de 2022. To komi na soki émission na biso ki ndoki politika moko na lelo soki eza na conseil moko koyi kopesa na ba o bazalaki nommé lokwa ba ministre na kati ya gouvernement Sama Lukonde po basala mosale koyi kozala nini. Merci maman Toli. Na kanisi biso na IDPS tozalaka na slogan moko être cadre c'est une charge et non un privilège. Kozala mokonzi ezali mokumba mais ezali bomengote poza kokamba bato mosala kokamba bato il faut ndima mokumba osala mosala poya kosalela bato lokola président de la République azali nde mosali ba ministre bazali ba consulter bazali nde basali bazosala baza kosalela nde ekolo mokonzi za peuple moto ya tie bango kuna yo batie yo wana yo nyokola moto o ya tie apesi yo mosala yo ozali travailleur okonyokola entrepreneur poni yende mo apesi yo mosala. C'est ça le paradoxe. Il y a gestion en boucle. Nous pensons que pour que toi avances, il faut que tendance soit renversée. Bah tout bailler bah que un jour ngai mokolo moko tuzanga na président Tshisekedi Etienne alobi na ngai nkumu Robert
soko olingi ozwa mbongo kosala politique te. Mais le est comment le contraire? Soko olingi ozwa mbongo sala ba affaire. Ou soutenir parti. Tant aussi si ko soutenir parti, baninga yo na yo ba kozala ba ministre, ba PDG, ba ADG, ba kopesa yo ma marché. Ou ko fournir biloko na yo, mbongo kozwa ezali ya yo. Oki kobala basi ebele, oki kotongisa bandako, mbongo puisque mboko na yo. Mais soko yo za ministre. Lokula ba komi ba ministre. Ba mususu babandi ko defa ko louer ba voiture. Avant d'akana masina, alongwe na masina, aye ko vana na hôtel. Wana lukili luxe. Mais tango, on va à un hôtel, bon, 2 mois, 3 mois, facture mati. Tango koya ko mbongo, salaire na yo ya liboso na eza englouti, na nyongo avant au un hôtel, il faut foutre. Vous créez des problèmes inutiles. Puisque vous voulez le luxe inutilement. Ce n'est qu'une étape de la vie. Au changer d'un statut. Mais tango koya na bureau président, c'est quel hobby? Tango yo zali ministre. Mbongo bapesi yo obongisa fonctionnement ya ministère yo lei otongisi lopango. Obali basi. IDPS kokanga yo. C'est ça l'état des droits. Tolina zo pesa bango. Basala musala, président Bengi Bango, mboka na biso ezana mao, ekiti na se mi. Na se, soko moni ba statistique ya développement. Ba indice à développement humain, o ezala ki na ba 70. Ti ba 80. Hein? Et ça, on ne vit pas. Il faut tous aller dans motema moko, to tombo la mboka na biso, biso nyos, la main dans la main. Pour que Mboka ait avancé. On ne peut pas être ministre pour Baba est beaucoup ministre, mais on a la moussala. Tozoli qui est. Yo moko talaka sikoyo, la kinanga iba konga. Mais aussi si moussala ba komi kobinda na yo. Et l'oubli que vous allez ba etene. Non, c'est pas bien. Ndenge bazala kala, bango na Kabila, oyebi. Balongoli yo pour suite exacte non président de la République toli na opesai bato yo bazala ba dossier balongwi na musala ya ba ministre bali akimbongo l'état balanda procureur tika bangoli sute po musala na yo procureur ya koluka ba makambo kanga bato ba justifier mbongo l'état wana ndemboka ikotamula mala tozoli qui kembela na yo ekomi vraiment papa Robin Koumou, tout ça qui n'est pas pour partager nos plateaux mukolalelo et ça a toujours plaisir ya koezwa sagesse et pas bampaka bazolo ba makambu oyo bango bayebi obiso ta mususu lelo to yebite boyeba ke okoti na kati ya gouvernement ce kozali ambonga l'état IGF eza wana pe yeba ke porte à prison porte à prison il faut bâtir cour de compte pour cour de compte eza na ba magistrat il y a cour de compte. Il faut réhabilitation à cour de compte. Les magistrats ne vont pas prêter serment. Ou en a IGF faisait na marge de manœuvre mouké. IGF a constaté, il a constaté, a tinda dossier pas ya procureur a mêlé en guatina c'est. Mais na cour de compte, ba kangio, ba magistrat bango, ba tsambisio, ba condamné yo. Ba ti dossier non na tribunal. Nous pensons qu'il faut réhabiliter la Cour des comptes. Et ça qui est partager plateau et l'on a papa Robert Koumou totondi obotondi. Maman na pesio. Merci mingi. Totondi mingi na yo na ba yoki ya émission na bino bondoki boa politique. Vous allez qui est belé qu'on a biso partout dans le monde émission ici li tokutani lobby
pour na émission mosusu ya sika bo continuer au komela biso na numéro ezali affiché na bas écran na bino pe bobo sanate ko s'abonner na KNB News chaîne d'actualité en continu na linga la tozo continue ko sala bino mosala lobi tokutani na émission mosusu na invité à sika na plaisir moko ya ko analyser actualité politique ya mboka na biso lobi